Bonjour, bonsoir Balandignon, soit des shows d'Enar TV. Merci Nava au Balandi des shows d'Enar TV. N'hésitez pas à s'abonner sur notre chaîne des shows d'Enar TV à la réalité. Tu es tous là ensemble, kakane tu es là nabino. Nazana lisolo moko na rolinga papa mama simba na bokebi. Lisolo oyo mama papa soko za na mwana za mwasi na rolinga acha vraiment matoi. Des shows d'Enar TV, rien que la vérité. Naibi ke mission des shows d'Enar TV bande konanga mingi ya basi balandaranga surtout ba mama. Na lobaki émission eza pona ba responsable. Ah so za responsable au CPA na émission des shows. Eza pona ba jeune responsable aussi. Eza pona ba chéri responsable. C'est-à-dire ba chéri o bazoluka ba préparer à venir. Voilà, toza wana. Awa biso toza na bêtise te to finga raté. Tolobarakaka o eza vérité o ekosunga batu na vie ya lobby. Voilà. Nengena rappeler na mutu moko cha cloche de notification car ndenge na lakisi yo awa. Biso to bande déjà ba émission en direct yo zo raté. Oya otala ka na retard. C'est-à-dire pour ta l'émission ya des shows en direct. Tu na direct nde tozo ata en solo là. Ils ont chauffé na ndenga mukete. Ba réaction na bino zo sala très bien. Merci na bande konyonso ba participer. C'est-à-dire ya cha cloche de notification nde bazo ko expliquer yo. Pour Hollanda direct, il y a des shows d'Enar TV. Tala ngonga na yo. Ngonga il faut na des signes de vibration du colo. Ndenge bazo expliquer au monde. Des signes wana ezo bima likolo. Wana ezo laksa ke soki na koti siko yo po moni yango siko. Soki ngonga no eza na des signes wana te, toucher ngonga wana pour la deuxième fois. Et ko laksa yo des options, ba rekoma toutes et puis ba komi personnalisé, accepté par toutes. Toucher le colo et à tout au commun et vandi mbamo et pesio détractionnant du colo donc dans les bons. Ce qui déjà ngonga nous a akaboy, oza dans les bons komi tungisate tika monde ngwana. Tope sa message na oyo ngonga na eza boete. Ce qui ngonga nous a akaboyete, toucher ngonga na yo et ça la ndenge ba olaksa wana et pesa yo dessine likolo nango wana okomi kolanda ba émission des shows d'Enar TV en direct. Toza na émission en direct chaque 19h chaque jour. 19h tous en direct. Toko taper direct n'importe quelle heure ce qui urgence ezali nécessité ça. C'est-à-dire le plus important cloche de notification et ko permettre yo ata na koti siko na moi oromona. Ata na koti na 0h oromona. Mais tous on a programme na biso ya chaque 19h émission. Na koko taper en avance, na koko taper en retard, le plus important vérifier cloche de notification ngongano ezala na des traces. Ndenge bela ba maman ba benga ba bi des shows coup de chapeau. Tondé ko comprendre mamba cloche de notification lo baraté mais siko ndé na ko comprendre c'est-à-dire tozo aider pe ba maman na bande ko mususu ya mibali na ba papa ba comprendre pe ndenge YouTube e marchak. Merci beaucoup tous sur la lisolo na biso cha cloche de notification toleki na lisolo. Lisolo oyo ndeko mwasi abenginga azana 22 ans. Ndeko mwasi azana 22 ans, ndeko mwasi alobi tonto de show na bengi ozwa lisolo oyo pesa nango bandeko nanga ya basi conseil. Pesa ba jeune fille conseil baye ba conséquences ya kozanga koyoka ba parents. Toza awa. Yo na bi mama lisolo oyo eza bien pona ba jeune fille na bino. Ba meka kolandanga muke ekozala important. Po biso to sa ba émission eza pona communauté ko banda papa, mama tina bana. Awa mafinga eza raté. Oh, avandi azo finga mutu moko na direct, avandi azo finga mutu na ba émission te. Ya. Bimisa o eza na mutu na yo yebisa bato. Des shows d'Enar TV. Biso ako finga ezate. Biso apé toza ba émission ya bisala salate. Biso eza conseil éducation. Na yebi ke bana mike balandara des shows, ba kolope balandara des shows. Tu yeba ndenge ko peser ba langue. Tu yeba ndenge ko peser ba mot. Tu es barandenge ya koloba awa to finga raté awa to swana raté awa pe polémique eza raté. Merci toso la lisolo. Na olinga bande kwa basi balanda mama so ozana bana basi yebisa bango bavanda balanda bayokelo na oloba. C'est important pour na bango.
ndeko na biso mwasi abi de show naza na 22 ans mais lelo nazo regretter kozala musika ba parents nanga problème eza boye maman na biso aza na 22 ans maman lobi de show beta lisolo kombote trace te mais pesa conseil na bandeko ya basi maman lobi de show na botami na famille nanga nazalaki très impoli azalaki pona minute o conscience ezongi tozobeta vie o ezalaki liboso na o ekomi sikoyo mais na suka na kolingo pesa epe conseil po ba gafe ezo continuer kozala yo landa kaka opesa conseil alobi babotanga de show nazalaki mwasi na kati ya libota ya mama nanga mais chose grave de show naza très impoli wana mama ye moko azopesa témoignage na ye 22 ans d'âge alobi très impoli bano bazara soki mwana azosola na mama na ye pe akoti abandi koloba mama azofinga na muninga mwana pe akoti abandi kofinga non ezaka nde tomonaki mama msu na bana ne awa non yaya eza éducation moko ya mabe bano bazaka mama na ye azosola ye pa ye kokota masolo ya mama te yaya mama na bino azosola na ba camarade na ye eza ba camarade na yo te ba camarade ya mama na yo baza ba mama na yo yaya biso tango tokolaki ba mama soki bazosolola to ba parents soki bazosolola mwana oza na droit otya liloba te ata oyebi lisolo yango ata yo ndo oyebi koleka bango soki batuni yo te oza na droit te ya kotya maloba no na kati toza wana maman na biso abi de show na bandai kokola na famille très impoli famille ya papa na biso bandai kolinganga te po naza impoli nazalaki impoli ya mwana yaya tango topekisa mambo ya impolitesse eza na ba conséquences oyo kokanga vie ya mwana liboso impolitesse eza na ba conséquences oyo ko rattraper mwana dans l'avenir soit tokozalaka yo moko quelque part impolitesse yo eke ko rattraper yo quelque part bref maman lobi de show na ye kobanda kindumba dès le bas âge pona kozanga koyoka ba parents kindumba à l'âge des mineurs maman bandai déjà kindumba na ndako ba parents du fait que papa na bango azali na basi mibale yebika ba papa ope bazala na basi mibale soki mbongo eza mingi basi ebele maman lobi papa na biso azali na basi mibale maman na nga azalaki première femme mwasi ya liboso donc mais famille ya papa na ye babandai kolinga ye te par rapport ya ba comportement très impoli bandai ko préférer kutu bana ya mwasi ya mibale ke ye également na famille ya maman na bango pe bandai kolinga ye te très impoli ye soko ye ozosola na maman na ye olobi mabe ya simbi ya bandi ofinga idiosi bref maman lobi de show na bandi kokende vie ya baboîte na baninga nanga toujours le bas âge à l'âge des mineurs azobima azokende baboîte du fait que papa na bango bandai kolinga ye te po na impolitesse na ba comportement maman na biso alobi de show e kokoma à l'âge de 17 ans na ye kotia tatouage na nzoto yoka na fungoli parenthèse rapidement na expliquer ba na biso abasi ba comprendre ya yo moni bato batia ba tatouage na nzoto baza lié à l'impudicité ndimelanga tatouage na nzoto za lié quelque part dans le monde des ténèbres ndimelanga kotia tatouage na nzoto tu es lié quelque part. Tu as lié ta vie quelque part sans que yo yeba. Nayebi ke batu msupe balanda de show de nartivi ba na ba tatouage na nzoto. Mende konanga na koyebisa o keza akerer. Ezala ba mingi bayebi déjà keza erreur baluka ndenga olongolango. Ba mingi pe bakenda na ndenga ba prière pona koluka kosenga nzambe pardon na ba tatouage ba tia na nzoto. Mais yo soko zara na tatouage oyeba raté. Nayebi sio ke oza lié quelque part inconsciemment. Yaya mwana mwasi na ba tatouage na nzoto zo reflecter ndumba. Ndumba. Ndimelanga yaya. Des shows d'Enar TV. Rien que la vérité. Rouge comme rouge. Noir comme noir. Ya ceux non ko sabino non sunga bino te. Ceux non sa ba émission mona kote la rabino ba mama. To cacher mabe. To komisango malamu te. Wana na BBC. Wana na sungi yo te. Tanto koyo kama bende na olo baboy. Mais tant qu'on vanda yo moko bakosa la conscience ya mutu te. Tant qu'on vanda yo moko vis-à-vis de ton Dieu. Okoye ba ke oui biloko de choix lo bakeza ya solo. Yaya tatouage monde des ténèbres. Tatouage tu es lié quelque part. Vina yo kangama quelque part. Mettre les tatouages sur le corps. Yaya osala alliance na ba diable. Chaque dessin à tatouage. Landa ba documentaire ba tatouage. Ba koyebso chaque dessin.
Eza na signification nango, chaque dessin eza na pouvoir nango, chaque dessin eza lié d'un esprit quelque part. Eza la ba recommandation diabolique. Ba katier ba tia kango, ba musiciens, ils sont des gens qui sont plus comment dirais-je, dans la magie, dans la sorcellerie. C'est ça. Les musiciens, les katiers et tous les gens que vous connaissez. Plus ba tatouage wana bazotia ba tia ngo pour rien te. Eza ba recommandation diabolique. Yo siko oza na recommandation mon côté avec les diables. Yo ke ko landisa kaka outi. Mais c'est grave. C'est grave. C'est-à-dire ok ko mi lié pour rien sans le savoir. On a landisi po nanyo ya tia. Oyo po abina raboye ngape na tie. Non yaya. Ya zana ba pacte satanique, ba pacte diabolique. Ya moi ke ko tia tatouage. Yo sala ngona luenge, il faut dire pardon à Dieu. Il faut que nous senganzambe pardon. Yaya, si tu as même des moyens, chercher à éliminer. Chercher à éliminer les tatouages sur ton corps. Tatouage eza kindoki. Tatouage eza milimo mabe. Surtout plus bande kwa basi. Yaya, soko zaka na molimo kocha tatouage. Komeka kakocha esprit wana na mutu na yote. Ba jeune fille. Soko zaka na idea kocha tatouage. Komeka kata mukete diable azolinga kende ko lié yo quelque part. Diable azolinga kende lié yo na impudicité. Diable azolinga kotsa o molimo moko boye ko tourmenter vie na yo. Tantôt jusqu'à la mort. Faut jamais faire ça, il faut jamais le faire. Faut jamais tatouer ton corps, yaya. Surtout les jeunes filles, ba maman, ba nabino abasi ba yo kangai. Et voir même bisope ba papa, voir même biso ba maman. Ne le faites pas chez vous, ne le faites pas dans vos foyers. Ne vous tatouez jamais, que ça là jamais tatouage. Et ça erreur grave. Grave en fait. Et ça erreur grave, et ça ba gaffe ya grave. Tu vas te lier quelque part au monde des ténèbres. Dimelanga. Yaya ba mingi ba beta ba tatouage lelo, ba yeba ga su tendeni ba olongola ngo ba kuma olata bilamba ba zipanzo to emona na te. Ba mingi aola sabino ngo bongo ala sabino na esengo te azinda na libulu akosa ka opo yo poke beta tatouage. Azinda yebi bien que molimo neza ka lié quelque part. Faut pas vous tatouer yaya. Ko zalaka ta esprit ya kokende te o naza na esprit ya tatouage non. Faut jamais vous tatouer. C'est une erreur. Landa lisolo kanende ko mwasi abebisa vie na ye. Na kangi parenthèse tozonga na sujet. Nde commencer à lobby des choses na âge à 17 ans na ke komi faire tatouer. Tant qu'on a sala ki tatouage wana papa nanga siliki na ndenge moko a jeter. Et chose grave nde commencer à lobby yaza ki lokola mwana muka bande ko luka apanza libala papa na maman. Ça dit yenda bande ko créer maman na yeba problème na papa. Parce que dans tout problème oya banda osala eko ya na mutu wa maman. Yango ya moto lobaka ba maman de bozaka ba éducatrice ya ba fille ya ba na bino abasi plus. Po ba na basi ne bazana na ba dégâts ebele na kati ya famille. Maman na biso abi des shows na âge ya mineur 17 ans na osa kindumba na obima déjà na oke ba boîte vie ya complexe. Baninga bazo memaye ba kindaka ba vie ya ba boîte kaka na sima ona ke chat tatouage tango eko chat tatouage papa na ya silika na degré mukete. Papa na maman ba swana ba discuta. Pour nini mwana kecha tatouage. Mais lelo maman na biso azo regretter abi des shows. Lelo na komi musika nga moko nazo regretter nyonso o na sala na vie. Toke na lisolo pour tout comprendre bien. Bref, e ko sala ke ndinga bandai ko tanga malgré azaki mobulu mais maman na ya bandai ko forcer atanga. Tango e ko beta ba tatouage ba memie na maboko ba pasteur, ba meka ko sambelela ipo ça ne va pas maman abi des shows. Ba memanga pa pasteur asambelela nga kindumba tinati. Na yokaka na ngate impoli ya mwana ya suka. Oza témoignage mama ye mo azo pesa. Impoli ya suka bangaka batu te afingaka kaka batu. Mama e kotala boya memie pa ba pasteur. Mama na biso abi de show ba memanga pa ba pasteur mais esimbaka te. Ba sutuka na kenda asko ko cha tatouage. Na sima tatouage ne epesaka penda vrai dégâts papa na mama baswana. Ndeta ngoye ko zwa diplôme. Maman na bango atali habité du fait que za na maele mais molimo ezo tungiso ya kindumba to ebité zanini baye ko zoye baye ko tinde na Russie aza na Russie comment dirais-je na Russie en fait aza a na Russie ake ko tanga maman e ko talaka ke mwana soki na habito zane a na Kinshasa en fait to baye to tanga sika maman za ite bon maman e ko ba ke sur to bito za na mwana oka côté to za ki na ye e ko za bien te maman na bango e ko décider baye ko tinde na Russie ake no tanga.
problème ya mboka esili balongola ye na famille bi ba voyage musu batindaka bato baketanga na libanda ezaka ba sanction ba sanctionner yo batindi yo kuna po bamoni ke yo oza mwana moko opanza bato to tindeka na internat to tindeka soki na poto yango na yebisa bino eza na bana mingi baya awa na poto balemba bango na famille ake kotanga te désordonné bwaka yake na poto ake etanga bwaka yeso na risi bwaka yeso ki wapi bwaka na kisantu akende na ba internat ba bloko abongo eza batu nyonso te hein na olo ba plupart des cas bano bazana ba dégâts ebele na ba famille ba bwaka bango libanda bana ndenge wana soki ya kokuta na mwana no akobebisa pe mwana na yo c'est ça yango to ça ba émission boye bref ba ekotinde na risi na minute aza na risi aye kotanga na risi aki kotanga zai na ndeko na yemo azara pe na risi oya kutaki wana ndeko na risi abindengo ye na risi luka ozala na moi discrétion vivre yo moko po ba vie akosangana sangana na bato ba problème bref loko aya mesana ko finga linga pe ko yoka te asala ye moi be compréhension na ndeko na risi mais d'un moment ayaki ko comprendre non ndeko na mwasi oya ebisaki akaza aza na moi discrétion azai na raison bref to komi na deuxième point ndeko mwasi alobi boye desho tangu na ye awa na risi non lingo landanga bien lisolo eza na bagafe belé yo pesa conseil lokwa mama lobinga na beta nga na obeta kaka mais na moni côté bagafe eza na kati ya lisolo ebelé conseil ni yo opese na suka landa oyoka akomi na risi ayelaki ba étude je souligne bien balongoli na mboka batindi na risi po atanga kokoma na risi même esprit alingi mibali ayaki kolinga liboso garçon moko maman na biso abi des choses na lingaki ye po bo na mona ye kovanda nga moko ba étude tout ça ba devoir tout ça mais na ebité est-ce que pour na osala devoir bien il faut zaka na mobile na tuninga question po eza lisolo maman apesi bonga pe na tuni question ka na kati ya émission po otanga bien bisika batinda okenda kotanga bande kwa basho balanda nga na tuni boy ou bien ba na biso na ndako bisika bofandi na ba parents po otanga bien faut zaka na mobile. Juste question. Maman na biso ekolinga garçon a liboso. Ba o vivre na ye alingi deuxième. Tous les deux azo vivre na bango. Ni solo nde ba pesa kinde na obeta. A o vivre na bango mibale. Raison apesi a lobinini. Oya liboso alingaki ye penza bolingweza na ngote. Garçon a liboso oya alingaki. Bolingweza te. Garçon azo ko utiliser ka pona ba posa nzoto. Abi mobile mombana lingi e chéri na lingi po ya otala nganga ka ande ifuna benge. So nga na bengi ende aye koya na est très difficile apesa rangi lo côté mais alingi nyonso nzoto landanga bien alobi bien kaya ki ba étude mais yoka côté mwana ye kokomela nesa ye mama na obeta lisolo no nga linga so na obeta lisolo ko linga te na appuyer yo dans le mal tika na lakisa yo erreur côté eza na batu musu ba pesa nga lisolo apesi lisolo na epsi mama lisolo no eza na bagafe belé mais na ko encourager na mabete landa lisolo o kande na kobeta na beta lisolo mama mususu awo mama avanda ye moko na ndako atali na TV abenganga bi de show pesanga kombo na tindelo mbongo ya gaisa ina obeta lisolo na kotela ye na komisa mabe malamu ekoma mabe na frappa lisolo a mama avanda abito landi lisolo na mobile nanga po esalama na ndako na bango ezaka lisolo mo bona oloba te po eza ba secret en fait eza ba secret bavanda na ndako ba olanda lisolo na frapper lisolo a mama kasa ina okotele na ba erreur na zongisi mama na tout droit mama zwa téléphone de show pesanga kombo mama atindelanga mbongo abi papa zwa merci nandima ito okoloba nde yo lobi wana nandima kite mwana nga kutu na ndako azebisanga bi mais mama mais tonton de show à côté lioté abeti lisolo ngo à côté lioté oui ya soki erreur eza na l'action erreur c'est important. So lingina betelo lisolo na kotelo mabe osala ki to commission malamu te wana toke na péché nangana yo to bungi yaya des choses de Nart TV rien que la vérité rouge comme rouge noir comme noir na ko soponani voilà maman na biso abenganga bi des choses wa mbongo wana ke mélange o batela mongongo voilà na ngate na sala émission na omema mutu na ba erreur na okotelo te baga fezao mwana mwasi aketanga komi na mibale ya liboso apesa ke lo côté kaka nzoto jardin de dende loko ya lingi na via mwana mwasi 22 ans d'âge mama ye kolinga deuxième mobile ya mibale oya liboso aza étudiant lokola ye bata ba campus kaka na ipsi mama mais campus ya loko yo soka tie ozemi bosuka wapi bref yondo opesa conseil pour ne pas na bimisa ba réponse deuxième mobile
aza un homme marié mais abala ris benga bango ba ris ya basi banane bariswa barisi yaya yango no mais Desho non Desho aza professeur à français te Desho aza mutu lokola yo nga pe na classe na ndozo ka 10 te mo pe na ndozo 4 sur 10 donc voilà toza wana te abala ris ris wana babota na yeba na misatu alingi mama na biso mwana 22 ans aza na ris actuellement azotanga mama lobi Desho na koma kotanga awa na risi esika nazali na koma ko regretter ba parents nanga ba parents batindinga musika na koma na ba souci na ko comprendre que nyonso mama banda ko yebisanga ezali na raison voilà côté toza biso nyonso ndo mona attend toza na maboko ba parents to yeba ite un jour toza musika na ba parents na biso ata na ba age toza nango tilelo tolela pe ba parents na biso tolela ba papa tolela ba mama batikali musika ata lelo tokomi ba responsable quelque part mais azaka bien ozomona mama na ona miso ezaka bien ozomona papa na ona miso mais tala biso toye ko vivre musika na bamboka bapaya ba parents batikala ba famille batikala souci ya mikolo na mikolo mama na âge à 22 ans à prendre conscience ezongeli abi Desho na ko comprendre que vie na nga na memaki on a désordre mais na minute on a ko musika ya famille nazo ebate ko sukela nga ndenge nini tozonga kote tozalaki mibale mobali ya liboso étudiant musane ka aposa nzoto aosa ane eloko te kokosa na kokosa ya mibale alobi aza deja mutasilisa na médecine na niveau ya risi asalaka mais abotana ris bana misato question eza awa na kati eza boye mama azomitu na inquiétude oya liboso azaki na elo avec azaki étudiant azosakanela ye aboyi ye po alobi na tali bango mbale na vivre na bango mibale na basculer comment dirais-je na balancer bango na monique oyo aza marié oyo abota bana misato nda aza un peu responsable na basculer oyo ya nani ya oyo tobandene liboso aboyi atikali na oyo abota na ris bana misato mais question eza na kati boye mobali oyo abota na ris bana misato alobi na non ris wana tobota na ye kaka obi ba congolais mo pe tozala lokuta bino bozala so obota na mundele obota na étranger soko moni congolais obando kose kaka ate mundele wana na bota na ye kaka mais na minute on a comme na besoin na bota na congolaise po boye na boye bref tozonga akosi azokosa mama ngana okobenga onkokosa ono riso tobota na ye kaka mais na minute on a besoin na bala congolaise po congolaise lelo soki tozongi mboka na okumba bana ngana ozonga na baona mboka mais ris o toboti ne bana misato lelo soki nazongi na mboka na biso akolinga kopesa nga bana te et surtout plus baris bango pe ba vivra na sima bana basi ba femme seule baris ba préférer batika na bana po ba pesa bango mbongo ebele na sima bana mobali abi jamais moi so akondima kopesa nga bana wana ya ba poso pembe na ke na bango na Congo yango na komi na posa na bala congolaise yango na lingi tozala na yo nga na kobala yo risi wana ko compter na mutute ko considérer te eza juste ka tobotaki o monita nguna yaki ba congolais moko biso pe toza ba problème sérieux do bana misato lingo wanga na bango kaka poke ndo linga congolaise bon na éviter nga na opesa bino ka ba piste yo opesa conseil ni na suka yango na ofungola ba piste ndenge mama apesi lisolo bref mama azolo baboui ris wana en fait congolais oya bota bana misato na ris problème aza nango 1 aza na bana misato abota na ris inquiétude à liboso deuxième inquiétude abi mobali alinga ko sukolate abi congolais on a lingi ko sukolate ayebite loko aumela na risi po aya kala aumela vanda kuna siège misisa ekola alingi ko sukolate mama abi na yebite so eza caractère ba ris po bango kuna balinga ko sukolate po na malili wana lisolo bino boza ba pesio lisolo bandi ko s'attaquer na Desho te soki eza ndenge alobi eza bongo te take kolo lisolo yebisa ete okosi ba ris basukolaka voilà Desho mutaoloba te alobi mobali wana mai alingi te mobali asukolaka te mobali po asukola ifo kaka tia ye makelele mama alobi ba inquiétude eza wana mobali abota bana misato na ris et puis mobali alingi osukola te mobali alobi akotika mwasi ya ris po abala ye congolaise po bakozongaka un jour na mboka elo ni yo koloba na kati mama na biso abi tonton Desho tia na nzela ya bilili pesa nango conseil pesengelanga conseil na kati ya topesi conseil po na bana basi pe mama ye moko asengi conseil mais na souligner mama kendaki ba étude yo ke ba étude
oke kokota mamba mibali est-ce que ozana souci otanga to komi na posa libala wana ya ba question nga na tunaki na yebisi mama nga na ocha sujet na ona chaîne mais okoyoka nini bandeko bakoyebisa yo tozana ba ka ebele na kati mama akendaki ba étude mama akema mamba mibali tala vie ya mwana mwasi ndenge lekaki très impoli ba parents balongoli na mboka batindi ya kendo tanga pona kotanga mama akoti na bolingo oui bolingo bapekisaka yango te akozwa pe mobali na ye ya bien bavandi na bango vie na ye ebandi ya bien na lobi vie ebandi bolingo ezalaka na frontière te ezalaka na esika te mais oyelaki ba étude ça c'est un et de deux oui oyelaki ba étude bolingo pe oki koya eke nango bien babali yo normal okomi mwasi ya moto vandi mais toza wana ba question yango wana na kati conseil ni oki kopesa ndeko ya mwasi mpona kosukisa bamama bobatela bana na bino bambarke ya baéducation ya boye ndeko mwasi azalaki très impoli ndeko mwasi akendaki baboîte de nuit na baninga vie ya complexe ndeko mwasi abeta tatouage na vie yaya tatouage ekolie yo na impudicité tatouage ekobebisa vie na yo bamingi babeta tatouage leo bayeba atendeni baolongola yango moto akoso te ndeko na nga mwasi leki na nga mwasi mama na nga papa soki nzoto no ezalaka ndenge ya biso eza boye yaya sain et sauf kosala yango te bamosusu baoyo kosala yango na loyenge baosala yango na loyenge awa na Europe mais lobi bakolela yaya tozanga oyo ya mokili me bokonzi ya lola nde kozala important banga nzambe akobatela yo babeta tatouage bakoma kolela tatouage yoka nafungoli na parenthèse moko rapidement pour comprendre eza na mwana mwasi mosusu apesa nga lisolo na ye awa azalaka na batatouage na nzoto mobali alingi mobali amemie na ndako ya libala en fait amemie na maboko ya babokilo po batala mwasi oyo balingi babala mwasi avanda kovanda kaka mwasi avandi famille bamoni tatouage na nzoto ya mwasi kaka nde mwasi atemaki akeba tuni mwa mwasi wana uchu wapi oboye na boye omoni biloko eza na nzoto na eteke wana aza ndumba famille baboya mwasi abala te baboya bapexi mwana bango okobala mwasi wana te po aza na batatouage na nzoto aza ndumba yaya tatouage na nzoto mwana mwasi ezo signifier l'impudicité clair et net et bref toza wana tembeza te c'est-à-dire mama batelaka mwana na yo na bisala sala bitobola tobola matoi mwana zo tobola matoi boye kwa 1000 boucles d'oreilles non ezo signifier mabe na nzoto mwana mwasi ko percer zolo c'est pas bien pourquoi percer le nez percer zolo te ko percer monoko partout pourquoi mama yokola na Kinshasa o persaka zolo te o persaka monoko te ni même mutolu yaya wana nyonso eza ba pacte moko diabolique eza ba lien diabolique ba lien de l'impudicité pour la vie ya mwana mwasi percer vos bouches percer les nez percer je ne sais pas au coin des yeux ah na banani eza ba pacte moko diabolique eza ba lien de l'impudicité eza ba porte de l'impudicité na vie na yo ndimelanga yaya voma to ngai to beta sete pour na ba point o nyonso ndeko mwasi abi papa des choses lobela bandeko basi ba piercing ba tatouage ko percer matoi partout eza ba porte d'entrée eza ba porte de l'impudicité ozo fungola na vie na yo mwasi monte ba okeno na ndako ba bokilo ba mona yo percer munoko mobi po abotama na poto te ba ondi monte yaya ba koboya yo famille mobali ba kobanga yo ba omona ki obebisa vie ya mwana bango okoya na ba problème yaya ko percer munoko te ko percer zolo te oza mwasi kitoko ndenge oza wana ko cha tatouage te oza mwasi kitoko ko cha tatouage te ko percer te cha boucle d'oreille moko so tobolaki problème ezate metika ba misusu wana zipango parce que biloko wana eza so cha sute ekangama yaya zongsa boucle na yo moko awa wana nyonso ekangama oza mwasi kitoko longolo eloko cha na zolo yango te zo sala beauté na yo non ozo mikosa beauté mwasi eza piercing te ya zolo ya munoko non oza na beauté ya bien ndengo oza wana zwa conscience vanda penana eloko tonto de choix zo ebisa yo oza mwasi kitoko longola biloko nyonso cha na nzoto ba piercing ya longola e koma na âge moko e koma babala yo ba okeno quelque part na ndako ba bukilo ba koboya yo tonka ba kotalo na ba boucle na munoko na se mbebo na likolo mbebo tout ça net biso ba desho yelinga mwasi ya bongo o elimat kendo bwaka yeka nde bo okene wana histoire ne silizonga yo moko bosana c'est ça biso toza ba papa moko to bokola bana biso avec éducation stricture de la famille
Oui, langa mwasi na ba tatouage. Kaka nde na omoni d'abord mwasi na mwana nga ona robote ya mobile akola. Tiake ndolinga mwasi ana tatouage olinge te po ayebi papa na ye na ndako éducation apesa ka ye. C'est ça donc ekiko yaka pété. Ça dit bande kwa basi o bobeti tatouage te, ocha piercing te, ko sala yango te. Oza mwasi ozo mériter obala lobi, ke balobi ozanga libala. Kitoko mwasi valeur à mwasi ndako libala ndimelanga des choses de Nar TV, rouge comme rouge, noir comme noir. Voilà. Donc voilà où tu as tout le bapon à l'élo angouana, ndeko mwasi abi des choses, na besoin na yo kandeni ba mama ba kolobananga. Ndeko mwasi moi désordre ezo continuer na vie jusque là. Ndeko mwasi auti na vie à désordre pe désordre ezo luke continuer. Yango lobi tonto des choses, beta lisolo pesa conseil, pe sengelanga conseil. Na pesi conseil na bande kwa basi, pe to sengi conseil pour na ndeko na biso mwasi okoki koyebisa ye nini. Voilà toza na émission na biso en direct 19h, cloche de notification de masolo yango. Bongisa ngonga na yo 19h juste to bandi masolo yaya mikolo ezo yinda des shows de Nar TV. Tozo yindi sa makasi zala ona na 19h juste to bandi émission ekosala bien. Kobosa na te kaka nene ebsaka yo partagez votre émission, pesa ba tantine mususu batala. Pesa pe mama tel Alexa bana na ye. Yebsa pe bande comme mususu basi balanda des shows de Nar TV. Benga bango bakota ebele, baya kolanda conseil, balanda masolo a bien et kosunga ba famille ebele. Donc partagez votre émission. Toande komona na tango akala. Tango tuzana obana. Groupe ya groupe évangélique oya Servos na ba Gabi na ba Marie-Hélène. Ezaki groupe théâtral moko a bien banda opesa éducation. Soki ba bandi groupe évangélique oki kombo na groupe évangélique bande ko instruire biso spirituellement bazo la biso vie spirituelle ndenge zalaka et vie physique mais ya lelo désordre na désordre to zo sur éducation pa éducation elongwa na réseaux sociaux to komaka na bêtise oya zo finga rabatu o pa zo finga rabatu o ba osala polémique te awa polémique te awa to finga raté awa éducation awa to na besoin à tout droit. Tout ça, on a besoin de maman bazwa maté ya bien, ba maman ba comprendre ndeni ba koboko la bana na ndako, ba maman ba comprendre ndenge ya kovanda na ba papa pe ba linga basi na bango ba batela basi to batela mabala to longola ba erreur to boko la bana na biso bien. Voilà notre ambition sur des shows de Nar TV. Awa to finga raté, awa éducation, nde toza nango pour ça. Partagez votre émission quand ndé na lobby, aimez, commentez ko ça la bien. Ezalaki abino humble serviteur. L'homme de bonne foi, zala branché, ba émission Ezakouya. Pesa malobananda. Ciao.